MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo. Certainement vous allez très bien. Moi je veux bien par la grâce de Dieu. La mifa na ekana pesa sango et pas na ba consommateur. Il y a des produits à meilleure solution que Satan désolé la semaine prochaine. Bah tata wono tuna mère Satan désolé la semaine prochaine. Mais c'est billetté pour les moins cher. Donc boza rapide boza ça so au canapé déjà boire me PC les bon vous allez bien. Le week-end prochain Satan est disponible dans une semaine. Il est disponible. Bandeko bolbaki ke café mobulu na lukate te si yaki des semaines yango bo se manifester pété bino beaucoup mandaki que non merde parce que café ta la grand docteur a piqué ça OK na sombité na commander les binoté mais bozo se manifester te boya bozo te ezo ko pesa bo pikili ki bo kundu bonzoto eza ya ba coréen café zali pona bo pikili bo kundu bonzoto pona mon Congo batato bo travailler mingi café zolon la ba stress ba ndo ba si ba million ba témoigner et ezo sunga vraiment moi ba nkoko so ebele nzoto ba courbature ba douleur et zo bim ça va toxine nzoto bino ba poto ba mboka malilo to karate ba jimbo kenda raté en tout cas boya ko commander ba produit papa vous avez un problème il y a ba faiblesse sexuelle éjaculation précoce café na biso eza stimulant kakate mais ça kisi les autres traités de son milliard aussi ici so vous avez 20% low bat et ko tiko na 20 te match na 50 ya moi c'est silimé au mati level bien na moya mwana ezali tu ba frosidia ki na bino wana te so salé long après au ticket aux ezongi sonné aux alaki et puis toi na benda ngondo bato bele bazo pisanga mère benda ngondo pona batata mikolo biso misise kubi miku ekubi mais en ndengenen yange zo kipete batata 60 basombi benda ngondo ba témoigner et qui peut agiter bezala mwana mukeza mukolo bana mikekutu ba kutu wa tellement misisa miku ezana pete donc wa mama bongisa mwana yo mamo yebi yo mobocho yebi mwana tanga zambuke modèle gozo monela oyebi ndenya ozala lobby to ba mama to yeba bana donc bana bongisa bana no sikoyo lobby akomo linga ba copine ba mo sekai ba komo kimai na pesi bino pas mal ba témoignage ba ndeko boza victime loko quelques jours passés je vous ai donné le témoignage d'un bien-aimé qui a 26 ans abimère j'ai 26 ans mais j'ai 12 cm ba chéri tout bazokima apisenga na mawa na pesa bino témoignage ndeko penda poussanga na luka ba produit oyo un frère a collé une église à linga moi c'était tirage à 35 ans amoni ke age poussani abala ayo linga ne moi ya kotala et a hauteur au sukola pendant qu'on parle mafuta la sœur était dans la chambre le frère a ses gêné il était pas avec chéri na et bizarrement après la sœur a bimi aké absolument attends moi akenaï combien bengaye azozo été accompagné d'un de leba sticker ya ba ngondo moni benza ba ngondo amalonga wana neti ya papi neti ya Balthazar le frère est intrigué à comprendre petito yo sait que et ça là qui est tellement passé aipsenga maman na côté de buna bino linga suba cité mais comme dans la émission na yo et on a benga ki osunga ngai na soli na ye na bisi bon comme on a moi cité vous avez frère en Christ ils sont nommés la paix au bastis et paix pour ça et aux amalamuté j'ai prié avec lui la paix orientation à Saléli après une semaine à Zongelenga nous avons passé le miracle et bah c'est que moi des centimètres mais c'était pas suffisant parce que il avait 8 cm à bâtir dans moi 10 on a dit ok tant de mon sunga non pas produit non somba non ça aussi na sala qui est signe mais bon je te salue mon ami il s'en rassoit après à recommander comme Azana fiancé à vierge ça certainement tu es qui est le rôle à moi on soit dans la vierge donc aux annonces c'est bon na suki kawana donc c'est ça
mokolo tata mokolo azana 12 cm te azana 13 cm te plus grave aux congolais te ya osomba benda ngondo avantage ya benda ngondo ezobenda ka ngondo te mais ezokubisa mosisa ondo kinini vraiment dans cette émission Jesus Christ ezokubisa mosisa batato basi basalela ba sepeli bazo témoigner ba bimère benda ngondo kitoko evimbisi eyesi molai ebakisi ba centimètre mais ekubisi pe mosisa moni age so ezopusana ekomaka oka otelemi ondi otelemeti ondi ofukami ondi ovandi on dirait ezaka ya kolemba mais benda ngondo ezosala ke epesi forme ekubisi bino bolinga la vérité c'est ça le problème avec vous et pourtant nazosunga mabota nazosunga mabota personnel kitingi nana témoignage moko ndeko mwana poto ya Allemagne autotika $2000 na famille kitingi alors biso kitingi était ndeli bala ne kufa mais j'ai vu les gens insulter la mémoire de cet homme soit disant qu'il était vulgaire bon, pas soit disant oui il était vulgaire mais bota la côté négativité cet homme a sauvé des vies de mariage à côté présidence si kitingi a osé poser candidature a comme député et ça parce que azaki na confiance ya ba binga ba banani ya ba relation na ye asungi ba ministre nana te nazana commentaire mo na matsango problème o kansa ino ngana kosa maka mais ancien premier ministre ceux qui tingi tende mawatro à suivre bon dimanche mais c'est ça la vérité ti ezali café ezali ti ezopesa bopikiliki café même maman papa au garder rondete somba yo muto ba demi terrain yo muto ba premier mi-temps kaka okende première deuxième mi-temps OK prolongation au beti na penalty parce que maman congolaise balingara moi 45 minutes non stop marathon au kimi penza mbango bolongwe na nini na Kingasa niti ba faire de ces bakima da trajet ni wapi bino ba boyebi bokoma yo mtu so longwe lembo suki kana ngaba wana café na biso o longo penza matete tiki mbondo obeti aller retour au zakaka donc somba commandé oza décidé bato basi ba sombi en tout cas ba témoigner ba lobi mère ba solution ou mela tala ba pesinga ba kombo mère ba solution ba lobi gardien du temple ce que yo négligé ngai ozo finga ngai ke bozo bila kile mabe musala muneno nga nazo sala na kosunga mabota bible zoloba muto akabolo nzamba sangisité likolo magoda ba couple zo kabwana ba pasteur bele bana ba trop spirituel ba ko kama mbwana te nzamba kosala te à la fois ajouter la connaissance de la Bible OK pour ça nous autres aussi là nous autres papa pasteur frère a un problème ya taille ce que yo lobana moi sinza mosa net na ndé nini a un problème ya endurance et ça il va démonter à minimum mabete il y a stress trop de cailloux performance et kitty ce que le banza mosa net na ndé nini il faut un traitement à César ce qui est à César Dieu ce qui est à Dieu donc c'est ça somba café somba thé somba bendangondo commandé Satan des yeux semaine prochaine bande ko basi ba singa mère et tout le monde qui marche à santé et papa ba lui tout le monde qui marche à santé papa ba me la mabele pour na kolongola cancer mais ba maman misusu ba ozo so nzoto te 2 3 4 bana mabele o mi sur 7 et bonga rapé ozo me la moi feeling au sentir moi ba santa bara lokela biso vimbisa libele nasi na se renseigner qui vimbisa libele zoya je crois mois prochain vimbisa libele roya et na osa bino signe donc boza déjà recépé la famille na lobby bosunga ngako bobi na sai live des jours awa na osenga $25 ka ya pamba 25 kaka et pas na 60 personnes pour Felina fallait déménager toi na fonte toi na mbomote lobo moko na fondation na vision monene na ozwa soin ya ba orphelin na zosunga bande robele ba la kaki ma ba pesite kan ni mo ko pesi $30
Nande Omso a 25 000 francs. Que Dieu vous bénisse. Binobo Lagari, Bopécité. S'il vous plaît, la famille, j'ai besoin de votre aide. On a besoin de $25, 60 personnes. Et ça, la 1500, to Kamisa, to Baxana, Otoana, Oputo, Zondor, 4 chambres. Nzamo Pambolo, qui donne aux pauvres, prêts à l'éternel. Ma belle Ratarate, Zéabas, orphelin, s'il vous plaît. Londres en fait venez nombrer le 21 février 2026 à Dominion Center et venez adorer avec l'adorateur du Seigneur Papa Deningonde et Boya Ibele Bana Londres Boya Bissali à Dominion Center de 9 de Broadway et numéro de téléphone est Zawana Bandeko. Vous pouvez me contacter aussi pour plus de précisions sur le Mosomba Ticket Nayo Yaya Komelangai et topé bengangai pour un numéro na les réseaux sociaux donc Boya Ebele et le 21 février 2026 na Dominion Center na Wood Green pardon et 9 de Broadway High Road London N22 6DS. Donc c'est ça. Boya ebele tokomisa nzambe elongo e bisika ba nzambe basangana basantu basangande bisika nzambe atindaka mapamboli selon psaume 133. Voilà. Donc c'est ça. Ba moment ya boye et ça ba moment historique à ne pas rater. Et soki nzambe omi ko kundola ba adorateur ya kala basala nzambe ya kala o bato mokili bakolo bakino bango baza bato ya kala. Sonza mamozo misabango c'est que carence tozana carence ya ba vrai adorateur. Voilà, to ebisonyo so comment est-ce que nzamba utiliser Papa Deningonde nanzela na ba adoration ba nzembo lokola ba motema na ngai etondi na posa na yo boya ebele to kumisa nzambe longo na présence na ye bandeko soko pusani Bible lobi parce que dans sa présence il y a la gloire, dans sa présence il y a la magnificence, dans sa présence il y a la joie, il y a la solution. Que Dieu vous bénisse. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
santu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele enyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na nguya olatike mo vandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tukomine la santu, lisekwa na yo tukomine balongi. nzambe na nguya olatike mo vandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa nzambe na nguya olatike mo vandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son se métamorphosé osimi mosambwe maladi na miso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa po nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda po ntango akolamuka abimaki elingala moko me komi nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo